Nazalaki homosexuel donc babengaka ngo PD donc nazalaki ko jouer na rôle ya kimwasi. Nasali 6 ans na poto na kida pe église était. À travers ndeko na ngai aza awa Koraf abanda ko na ba émission nga azote yanga liloba ya Nzambe papa mais nazalaki ko kontima ngo na doute. Na butu na ekolala nazoka kino il fallait ostambela yo kalikambo on ndeko na azolobela yo. Ninga na ngai ba homosexuel ba comment déjà ko combattre nga pourquoi nazo matisa ye azote yanga to azofinga nga mbala moko. Mais nazako yebisa bango biki non azote yanga boyeba kino un jour Nzambe na ye ça sambela ka ko changer vie nanga. Et moi mbote bandeko na ngai na kati na Yesu Nzambe ya lola apambola bino. Ezali kolo Yesu nde mutu atutaki motema na ngai pona na rassembler ba quelques vidéos ya notre frère bien-aimé pona na sala témoignage oyo des ténèbres à la lumière. Oyo ezali cadeau ya décembre oyo Nzambe apesi biso po ete ezali témoignage munene. Notre frère Joujou kombo na ye ya kala bato nyonso tu na TikTok boyebaki oyo azalaki pe oyo akomi na kati na Yesu ya solo pona nini toloba te ke Nzambe azali malamu. Yango wana bino bato abokoko bino bato oyo bolobaka ke Yesu azali Nzambe te, Yesu a exista te, biso tozali komona misala ya Nzambe na biso po ete na Bible elobi na nzela ya misala na ye nde tomonaka ye. Me wapi misala ya Nzambe ya bokoko na bino po na biso pe tomona oya biso misala na ye yango oyo yango nde ezali ko témoigner wasalaka na tango ya kala aza pe kosala na tango na biso pe akosala na tango ya bana biso soki azongi te. Yesu azali na bomoi azali nzela lobiko pe solo lokola Yesu akouta wapi akobima na mboka nini na ekolo nini tokokokisa ye na nani. Yesu azali Nzambe. Tolanda témoignage na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Avant le Seigneur et après d'avoir donné sa vie au Seigneur, suivons le témoignage. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Des fois. Ndenge Moussé Alobaka. Des fois. Oui, naza des fois. Des fois, mais ma casse, ya tongo. Ça fait combien de temps Tango Alobaki? Oza des fois, ya tongo. Ça fait combien de temps Oza na Moussala des fois? Surtout Bito Tiango, ça fait combien de temps? Dès que c'est qui te commis déjà plus. Mama Kino, 21 ans. Naza na des fois. 21 ans. Oui. Depuis Afrique? Au Bandi en Afrique ou bien au Bandi en Poto? Na Bandi en Afrique. Yanga za des fois que non na Bandi on pour passer en bongo, pour na tongo bongo, na za ndenge na botami. Au Botama boy. En tout cas, na yebiki histoire o na nga vraiment ko relaxer ngote mi pona. Mais ko betela biso pa. Mais ka ko beta mukie. Na bato balandaka nga monde entier mobimba. Na botama kwa mama mona nyosa botama ki pa mama na ye. Na kokola tana komisi 17 ans ba art wana ya kosakana na basi ezalaki mo ba tobe moi séquelle quoi. Na 19 ans na ko kikin parce que na botami na kisangani. Na kisangani na kikin na kikotanga. A partir kuna nde o kapna kino isikali kambango ebandi. O kino ndi ba boli msama pour la terme ko bebisa mutu ko banda mutu ko déverger quoi. La divergence à 19 ans. À 19 ans va déverger.
ezaki pas nani nana dévergent mbali boso na 19 ans dévergent qui pas mobala tante nanga ya mama leki obala mama leki na obana fa nanda kuna bango oui na fa nanda kuna bango ye comment azakana mama leki na bino mama leki na yo aza mwana mwasi na ye mais comment kisu na niveau lisusu abimana yo mwana mobali donc ba moment wana parce que maman na biso sakina na kisangani ngana yaki tana vani pa koko kulia moko iba via kini ndingi zalaka siku na zaki tukona mama leki nanga après na zalaka sipri boy jour moko aye ba 14h30 15h comme à 14h30 15h aya singinga kinana kisumbeli aye dopel temangam tuna ulamba na ndako na sombeli na moni muto attitude ya kufanda na kiti échanger o fanda a na somo wana nazo banga na nkutala mutu na miso na moni a insister fanda na fandi o zila tkunga isanga somo suko boyi obimi a des conditions suko boyi bima na ndako nanga après na convaincre mama leki nao na makambu tout à quoi accepter. C'était très difficile ni à liboso au salon nangote na moni bamoko na tine to komana art en tout cas ça langa pas mingi ti le même ta famille nango ta eloko na lobana nango pe na famille te pourquoi des fois d'abord bonne question pourquoi des fois il y a quand agini na 19 ans avant 19 ans yo momi mo ndolo belo rien na classe non avant 19 ans nazali momi mo à classe ozala momi mo bima na avant 19 ans oui na après 19 ans pe na après 19 ans na après lelo pe na ki lelo pe na bima pe na ba momi ngai pe na kota di bala Mario nazaka Mario moko bo quelque part na poto awa na bala ki na mundele ya mwasi ya après wana mundele alongoli semi na ngali mutu e baluki natika ka ya mwasi na Suède. Oui. Allons à Zemnopon. Allons à Zemnopon, master, va baby c'est là ma cambo. Il parle avec qui non à des fois. Moi nous autres l'angamo bimbat. Bah moi ni angot. Parce que langue qui. Na langue qui est normal. Est-ce que ça mène? Oh mundele ndazo akanga vidéo wana. Ndazo ki jo ya mundele wana. To change akaba des fois va changer. Oui. Et moi vous appelle mon bali, on m'a beaucoup mwasi. Na mbetu na vino moni ni azabwe vrai chéri tam super moi linganga pezabwe yo no Julien Zabwe Juliana Gola yaka comment na junior na comme na pe junior wana zonga bavwa e yo petit okiba na o mama moni izala wa bezonga deuxième ba dio na ndimo wa esprit moi bien ni Zabwe o ça ne change rien na zonga moi voix moi esprit moi oui non ni Zabwe vedo changeaka comment ni zonga pe na obita yo mais surtout kutana ba association na biso kuna na batu wana msusu batuzanga bébé ngaite ouais, combien on laisse comme miss. Et qui n'a pas ah, au bout ben oui. Moi, ça va moi, t'es moi, Nazar, t'es moi, on se pèse à Nangola. T'es Nakin. Moi, ça congolaise. Oui, congolaise. Nangobeta solo t'es parce que na boya ba camarade prendre ma cambo. Nembelelo oyo qui des fois nanga qui kufa pe quand même. Moi, non pas tala. Moi, nanga tala hanga. Parce que moi, na yebi que papa nanga des fois. Bon, ayebi na on va ayebi mais ayebi mais atika kotuna te. Comme l'âge 19 ans. Moi non? Oui. Nous allons moi 19 ans. Oui. On a chance de coller moi na. Coller moi c'est kitoko. Basa mbela kaka tout kana ki des fois parce que to kufa. To kufa. Na conseiller mutu te akota ki des fois. Mais ba 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 kota ba simengo. Ba sime. Pour so simengo te yeba ki non. Bali wa mo yaka brisque ezalaka. Vous comprenez, hein? Comment on est pardon? Ngambo. Comment on a Amen. Comment on a frère
lobi tozalaki na butu tosambelaki mpe mpona ye makasi tolobi nzambe lokola ndeko na biso ya ye nzambe fasala quelque chose mpe na vi na ye amen parce que aza moto asepelisi mitema na biso alingo mpe tozikoto Alléluia bana nzambe ka na pamboli nzambe nzambe na yo na nzambe ya papa depuis na ya poto mbala liboso na kota ya église ezali nayebi ngonga na nga ekokoka nzambe ya kolela ngoma na nge ekoki ngonga na nga ekoki soki sikoyo nkolo asala oyo yali ino lokola lobi totika nkolo asala oyo alingi eglize ezotelema tozo epoke sikoyo nzambe awalesa asala oyo alingi asala na kati na ye ozoya liboso ya papa otombola maboko na bino talanga sikoyo otombola maboko na bino ozebisa nzambe afaveur ya fere na biso ozebisa nzambe te nzambe asala na ye akoma vase d'honneur nzambe akota na kati na ye eloko nyonso ekoki kodevie vi na ye to grâce eza na kati na ye kaka ndenge anyati makolo ne awa nzambe wana asalela mpe ye tozobondela au nom de Jésus Christ. Vous allez vous lever, me donner votre main, frère Junior. Fermez vos yeux. Commencez à voir Dieu maintenant. Revenez avec lui. Donnez-moi votre main. Donnez-moi votre main. Aujourd'hui, c'est votre Dieu. Que le Dieu de mon père Claude Kaboussé. Le frère Junior est venu auprès de vous. Je souffle en lui. Je souffle en lui. Dieu marchera au milieu de vous. Revenez encore avec lui. Les intercesseurs placez une barrière derrière. Dieu nous a dit devant lui il n'y a personne qui peut se mettre en œuvre. Étant donné que Dieu vous a choisi, je déclare maintenant en tant que fils du ministre de défense, les yeux s'ouvrent maintenant. J'appelle frère Junior. 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 Reprends ta vie. 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 Vie la revient. Appelons la vie. Vie la revient. Vie la revient. Avozonga siko. Vie la revient. Vie la revient. Leka basekela. Vie la basekela. Il y a quelque chose qui va se passer en lui. Regardez correctement. Regardez correctement. Regardez ce qui va se passer en lui.
azoza makolo misusu sikoyo. Il va prendre d'autres pieds. Makolo wana ya kala ezokende. Les anciens pieds vont partir. Makolo wana ya kala ezokende. Les anciens pieds vont partir. Azoza makolo misusu. Il y aura des nouveaux pieds. Azoza makolo Il y misusu. aura des nouveaux pieds. Sikoyo. Maintenant, Nzambe azosima motema na yo. Dieu va toucher votre cœur. Motema na yo. Ton cœur, Motema na yo. votre cœur, Oyo ezokisamaka. qui a été blessé. Pendant kozali mwana moke. Pendant que tu étais un enfant, Nali pendant kozali mwana moke. pendant que tu étais un enfant, Ezokisamaka. tu as été blessé. Mais nayebi ke lelo. Et je sais qu'aujourd'hui, Lelo. aujourd'hui, 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 Et là, c'est tout le monde à l'heure. Lelo. aujourd'hui, Lelo. aujourd'hui, Lelo. 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 Dieu a appris dans aidez-le à se lever. Posez votre main droite sur mon épaule. Le Dieu de mon Père que tu as voulu aller. Le reste sera devant de toi. Je déclare maintenant. Toute porte qui a été ouverte, en commençant depuis ton enfance, aujourd'hui, est fermée. 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 Ce sont des tonnerres. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de Dieu. Ça a été rentré depuis qu'il était petit. Et aujourd'hui, il part. Allez, Jordan maintenant. La possibilité. Tout ce qui était rentré. Le fleuve qui est en toi. Il est en train de tout construire. Il est en train de tout construire. Il est en train de tout construire. Brûle. Cela brûle. Cela brûle. Cela brûle. Cela brûle. Cela brûle. À partir de maintenant, je te remets maintenant. Tel que le Christ t'a créé. Tel que Christ t'a créé. Il revient. Je transmets en toi maintenant. Je transmets en toi maintenant. aza deux fois boyebaki na deux fois donc oyo tobengaka ba PD ndeko na biso ya PD ya deux fois ye akima cop oyo biso osalaka ya kokata bamomi akima cop ya kokata bamomi ye akoma préféré bakataka ye Juju Bio aza na bafani ebele na TikTok mais Juju Bio lelo aza na kata plateau na biso après koleka na délivrance na ye est-ce que azongeli nzambe ye akomolia bapeti ou bien azaka na kata cop wana ezaka ke loko mo basalaki po epese makambo Tosa na kata plateau. Juju Bio. Bonsoir et bienvenue na plateau na biso. Bonsoir David Mumbele. Na benga o préféré na benga o nani? Na benga yo Juju Bio, na benga yo Junior, na benga yo deux fois, na benga yo PD, na benga o nani au juste. David benga Junior, to comme na moment ya Christ, nzamba osala na kati ya bomo ya mutu, faut changer ba elobeleli na ebengele.
oyebi ke ti ozotanga komo ya nzambe nazoyeba te ozosala yango mpo na visibilité oyebi makambo ya nzambe basala yango bajete ou bien yo lelo mutu okomi koyebisa ngaki okomi na Christ ozongeli Yesu na motema na yo. Non, David, ils ont pour la visibilité parce que visibilité dans un déjà yo yebi ils ont comme souci les arapes ni bani na open na sukanango ni mo pesu pe mutu botami okoma pe mukolo e mo pe makam souci akobo mona to gotika. Donc ils ont décision biso avant to kotana na makambo eleki parce que bouger internet ba fa no mususu ba lili ba misusu ba sepeli ba misusu ba sepelité. En tout cas, d'abord, merci. Qu'on déplace yo Suède. Parce que vous venez en Suède, non? Oui, nous avons en Suède. Na film? Nous avons en Link Shopping. Link Shopping, na kata Suède. Na kata Suède. Koya na kata Paris. Na remarqué le komoko potolonga wana misapinao tout le temps. Tiens boy. David. Chali kolo boy. David. Ko va nous compliquer mais sauter na débit s'il te plaît. Les a débit ni news na te bagi. Na bi chabu. Yo chabu ninga na chi. Yango. OK, mano tunge débit. Ko bougete yo chabu. Na remarqué na misapi na yo soko ye na plateau oyo je crois le cas so des fois ozaka na alliance moko boye musapi moko boye alliance ezolakisa ke ozaki na bague ya mariage bague mo ezaki na musapi na awa parce que komona ngo elakisi ke so mutalati bague tout le temps ta mulai nga kalata nazaki marié parce que na ancien marié na obala su kalate nazaka na alliance moko boye siko cicatrice oposi les ora moi temps couleur wana longa couleur poso na ngai bota ezonga yo na lebotité manoto ngasoko yidinga yo na lebotité olongo les alliances rapidement alliance bana la tango pourquoi ezaki na la tsaki yango bon David Mumbele alliance ezaka ex mobile na ngai kala nani ex mobile na ngai kala parce que tozi suna viona teno benga ex donc David na we na via mabe mingi mais ngamo mtu na longoli alliance oyo parce que ko bala na ba vie na zako sala kala na vie oyo na omo akino na zomi ba masumu ebele moninga mobali nyonso donc na ngama to lobi nde na longola kiango vraiment parce que na lingi de société. Voilà. Na mois de septembre. C'est Dieu qui m'a rencontré au mois de septembre ici. Nazalaki homosexuel donc PD donc nazaki ko jouer na rôle à Kimwasi. Moi j'étais homosexuel qu'on appelle ici à Kinshasa PD, c'est-à-dire moi j'ai joué le rôle des femmes. Monde entier ebingai donc soki botali wadi zangai ngobomona ki zanga. Le monde entier me connaît, les images que vous avez vues là c'est bel et bien moi. Donc nzambe oyo na tika okende église était tel que je suis là, je ne suis jamais allé à l'église. Na sali 6 ans na poto na kidape église était. J'ai fait 6 ans en Europe sans aller à l'église. À travers ndekonangai azaawa Koraf, à travers mon frère ici Koraf. Abanda ko yana ba émission nanga azote yanga liloba ya nzambe papa walesa mais nazai ko kondimango na doute. Il venait dans mes émissions sur TikTok, dans les réseaux sociaux, il me prêchait aussi les dieux de Walesa mais moi j'ai douté beaucoup. Na butu na ekolala nazoka kino il fallait ostambela yo kalikambo onde kono azolobela yo. Une nuit pendant que je dormais, j'ai entendu une voix qui me disait tu dois prier et tu dois prêter oreille à ce que le frère ici te dit. Baninga na ngai ba homosexuel ba kuma déjà ko combattre nga pourquoi nazo matisa ye azote anga to azofinga ngambala moko. Mes camarades qui étaient avec moi dans ce monde là-bas comme étant homosexuels ont commencé à se fâcher contre moi, me disant pourquoi tu fais attention à ces garçons-là qui prêchent la parole de Dieu. C'est comme pour dire autrement qu'il est en train de t'insulter toi qui es pédé ou homosexuel. Mais non, un jour, et moi je disais à mes amis, c'est vrai qu'il me prêche, je crois qu'un jour, le Dieu qu'il prie là-bas, un jour il va aussi me changer. J'ai quitté Suède où j'habite, je suis venu à Paris. Arrivé là, quand je suis arrivé à Paris, je me suis décidé de sortir un peu pour aller prendre du champagne, mais j'ai senti mon cœur qui était lourd et une voix intérieure me disait tu ne dois pas prendre du champagne, demain tu vas aller à l'église prier. J'ai regardé à Paris, je suis à Paris, mais où est-ce que je vais prier? Dans quelle église je vais entrer? J'ai téléphoné au frère Koraf, je lui ai dit votre église ici à Paris se trouve où?
Et il m'a donné l'adresse de l'église, il m'a passé même le numéro du pasteur Carlos Kalala qui est à Paris, que je salue en passant. Lorsque je suis allé à l'église, entré à l'église, on m'a donné un siège devant, j'allais même fuir. Mais un esprit m'a dit non, ne fuis pas, reste là. Arrivé à la fin, le pasteur Carlos a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, tout ce qui s'est passé après, je n'ai pas compris, mais je me suis retrouvé seulement que j'étais couché par terre. J'ai retrouvé que j'avais la bague que le blanc là m'avait fait porter. Et un esprit m'a dit que cette bague-là, c'est une bague d'alliance du mariage que les blancs là t'a fait porter. Parce qu'avec l'homme blanc là-bas, nous avons déjà une union de 4 ans déjà. Toujours à l'église, après culte, j'ai partagé avec le frère qui était avec moi. Je lui ai dit, je dois enlever cette bague. J'étais là. J'ai sorti la bague et je me suis senti libre. C'est vrai que les gens s'étaient déjà dispersés, mais un frère qui était là, je lui avais demandé de m'enlever là. Constaté depuis jour wana tango longwaki na biloko. Papa, Papa, j'ai beaucoup de changements dans la vie. Botala avant, botala après. Vous pouvez voir seulement les images avant et après. Personnalité d'abord, ma personnalité, ma morphologie est restaurée. Chaque jour, en tout cas, j'ai senti vraiment un grand changement parce que depuis ces jours-là, je sens un changement en moi. Tel que je suis là, je n'entrais même pas dans des églises. Et tel que je suis là, je confirme que papa, vous avez un véritable Dieu parce que ce n'est pas moi qui me suis fait déplacer de là, mais c'est votre Dieu qui m'a tiré de là. J'ai rompu le mariage avec l'homme blanc là. Il était mon mari. Oui, Azaki, donc il y a quoi deuxième femme, n'a pas Azaki moi papa ya bana misa tunandaku ayaka. Ya Azaki na première femme, yo Azaki deuxième femme. Oui. Azaki benandako na yo moi ça mi bal. C'est vrai que l'homme blanc est marié, il a une femme et les enfants chez lui à la maison, mais moi j'étais comme sa deuxième femme, sa maîtresse, j'avais aussi. Si quand on yo bandako kena na ma place ya ba place publique quand on ba tiaka, basi kotoyo mi bali kotonet na ba report ba place. O bandako kena koteni. Papa, eza na banako kende parfois na côté basi et mon père na côté mibali. Ceux qui na moni mibali baza ebele na kimi na côté. Yo zaki chirumachikaji. Na chirumachikaji cela veut dire zaki mwasi mobali. Na zaki mwasi mobali. Parfois, je pouvais me ranger du côté des femmes ou bien des hommes. Si je constate qu'il y a beaucoup d'hommes, je pouvais avoir honte, je me range du côté. Le compositeur
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe alela